ba mama to fanda te bébé quoi Chaba Kasongo Shakira Beton Oui chérie mon bébé oh là là bien Irène Masiandoki mon perso Osatiro ilataka liasi yange katana Nabituma basuwa yo bundisa ngai ya 5 ans Jamna bambana modele tina famia ibe Masiandoki ena koma kubanga o kwenye Amange wa mokusa Kelima boma Giselle Irene Masiandoki wa mokusa Akusana kwanza muna wa marange wa GM Service et Yelibino ba solution ya bandako na bino mama olela kimingi o somba bakiti et umelate mais GM Service a Yelibino ba solution bakiti ya solo o yo soki o sombi bosana olela kimingi GM Service a yeko transformer bandako na biso balobi espace de vie avec notre ensemble de sofas yango na yebisio mama numéro yango wana soki ozana posa ba transformer ndako na yo ko banga te keba na bakiti ya wenze ya zikida keba na kiti ya wenze ya kabela yango GM Service e Yelibino ba kiti ya solo pokotuna ngai nini ezana ba prix spécial avec une légère réduction livraison eza à domicile kobanga na yo te mama yo sala commande sala choix ya kiti oyo lingi bakoya kotikela yo na ndako kobanga te soki osombi bosana 10 ans 11 ans 20 ans oko perdre le côté mabaya elenda batisi ya solo AGM Service yondo ye kozwa solution ya bana mboka po bakosa biso na bakiti na bango ya lokuta ovandeli nango na Intman e baby bango mpe bakotaka te bakoti mama sala commande na yo en ligne pe okosepela okomona ndako na yo ekozala transformé mpo na GM Service ayende kosilisa ba solution ya bandako olela bakito soba e umela te yango na yebisio meka ya GM Service okomona solution GM Service batika yo po yonde oza numéro 1 na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo. Bonjour, bonsoir, Nabamouré Zignon, Soba Misana Kolanda, Irène Masiandoki TV, Identité à Bundes, oh maman Abino la cabino kakaba histoire vrai, pour essa la bino bavre makasi, Nabanda Kunabino, partout Bozali Nengen Alobaka, Nzambalola, Apambola Bino, pour na patience, na fidélité, na confiance, Nenge Bozelaka, Masolo et Irène Masiandoki, et ça la vraiment bien makasi, Yango to ebisaka bande konyon, Soba Zolanda biso partout, ba oh nanu ba sabona na sitiote. Bo s'abonner au site ya maman Binoba o déjà bo s'abonner bo partager kamasola maman Irène Masiandoki parce que biso to betaka masolo ya solo to betaka aubergine te to sela ka proverbe 19 et 20 po sunga yonanga na suite ya vie yango tozo pesa merci na bande ko bazo soutenir biso ndenge to bandaka na sponsor officiel Betty la patronne moi c'est qui mibali na mbongo ya Dorte Achille kapesa ndenge na lobaka respect na maman 22 to pesi merci na Anastasie Vita ya papa Trésor Chou na kati ya Bunde Sport parole na biso Yamaele pourquoi pas maman Bibi chez Mwanzambi et ou nous en direct des 001 Bibi chez Mwanzambi BBC de moi-même Oumela merci na Naomi Mwenge ya papa de Gaulle na kati ya Luton ma copine ya Kati topesa ba bisou na sœur nanga Fifi Tomo la japonaise maman na Erastine na kati ya Bundes tokendaka bongo na Béatrice le kilo ya Messi fils le kilo couple Tokos na kati ya Londres ya kosamba ezate merci na code mboka ya Willy Moucheni code mondial to monimbala moko vrai chéri Béa Zakari na kati ya Panama balobi mwasi kitoko peta imami la plus belle Béa Zakari Béatrice Oumela ba mourir maman Irène Ayaka boye
na yelaka bino masola solo biso tobetaka aubergine te bandeko na nga bopartageaka masola mama Irene bosabone bolandaka na bapiblisité ndenge na bwakeli bino bandeko bozotonga na Kinshasa botala pibo ekoti olingo somba mesa bakiti mbetu biloko ya qualité na prix ya bien baya kolivrelo tie sika ndako na ezali landa publicité ezoleka pa na biso zwa numéro ya telefone benga bango osala commande ya mbetu bakiti mesa bagarderobe biloko ya qualité bayobi ntango ozotonga na Kongo latisa ndako na ndenge ya poto benga na numéro oyo okosepela livraison ti na kati ya ndako na yo batato boza na problème sexuel nazoyebisa bino mama Rosette Bikulu na kati ya Hollande ayeli biso makambo ya kafu bobenga te ya bopikiliki ya kokitisa libumu mpona bapere ezali pa ya mama Rosette Bikulu landa pibe pa na biso tobenga mama Irene Masiendoki apesa yo numéro ya mama Rosette te oyo eza na beconvenient te yo melango kaka ekosalaki mobali na ndenga propre bobenga biso na lombango nzamba lola pambola bamore na bamorezi nyonso tobeta lisolo vite fait ndeko na biso mobali na kati ya Congo Kinshasa ndeko na biso die merci ayeli biso témoignage ya vie na ye kovivre na mwasi ya poto ya Belgique makamuni ekomeli na bomoi na ye partager témoignage oyo ekosunga ndeko mosusu bandeko bolandaka mama Irene nayebisaka bino Jésus Christ revient bientôt mwana na moto akozonga parce que mokili eza na ba réalité ebele ndeko na biso die merci abanda ekosala na hôpital général na biso kuna na Congo Kinshasa mama Irene tozaki na mutu moko ya maladi azali kobela kuna ser wana asufraki mingi na maladi azali kokota hôpital epa na biso azokota azobima tour asuka kotaka mama Irene toyambaka mopaya leki na ya mwasi autaka Belgique ye muta yaki kozwa ye vraiment en charge kofuta bambongo apparemment ye muta tindelaki mbongo ndenge abelaka mais tour wana asuka abelaki leki ne azalaki sur place na Congo toyaki kokuta na ye esika ndeko ne azalaki kobela mama Irene ntango ndeko na ya kobela ser wana tozali koyamba ya malade na moment oyo ndeko na azalaki na Kinshasa mpe ezalaki tour asuka yaki kozwa traitement pa na biso ndeko wana mwasi ayaki kokufa ntango ndeko wana akufi totikalaki na relation na ser ne autaki Belgique parce que azwaki numéro na biso mpona kolandelaka santa ndeko na ye omona ye na hôpital avandi ntango akozonga omona bengi bino ndenge nini nde kaka ezalaka mama Irene ntango totikali na relation na petite ser na autaka Belgique kosola petite ser aye kolinganga toza lokola mwasi na mobali mama Irene na ntango wana nazalaki deja na fille moko na sentaki nabotisaki deja mwana azali kovanda pa na biso eloko ni ya kosala ntango tokomi kobima na ser wana Belgique azongaki na ye kobenga na kokomana esaliki bolingo eyaki kokola ekotisaki désordre entre nga na copine nanga oyo tobotani mwana copine nanga comprenait ke nazobima na mwasi ya poto parce que ser wana ayaka Kinshasa nga nakoma ekola na flat epa ya ser wana nakomi kotrompe copine nanga avandaka epa na biso copine nanga azwaki mwana nanga azalaki na 2 ans et demi na ye bakangaki biloko bazongi epa na bango bolanda lisolo na bokebi natikali na bolingo nanga ya poto mama Irene bolingo ya poto ndenge ayaki tosali ba rapport sexuel azonga Belgique akomi na ba projet aya kobalanga na mairie poto évoluer na ndenge mosusu yaza na mwana moko pe na Belgique nga pe na ya Belgique na mwana nanga na bota na copine nanga tosangisa tosala vie projet na biso ezalaki bongo mama Irene loko ni koma okomelanga na vie banda na kushaka na copine wana zonga Belgique soki nga na lali ndenge ezalaka na ntongo mobali nyonso atelemisaka mwa ligablo na ye bocomprendre botimba oyo ebeteli promax mwana kini ya ntongo papa nyonso na ntongo mwa ligablo ne etelemaka mama Irene banda na kushaki na fille wana autaki Belgique ser wana na bandai koyoka nzoto nangaki mobali ebandai kotelema susu te toki nango bongo mama Irene azalaki mokolo te nga nazalaki na 41 na ye azalaki na 40 ans vi pena nzoto na ye pi mwasi ya poto ebandai kosalaki couple na biso ebandai kosimba po azalaki kopesa aspect vraiment ya jeune fille moko ya ba tranquille okondima te sakomaki na 40 abota mwana ye moko azalaka na Belgique mama Irene love ezalaki kitoko ntango nzoto nangaki mobali ezotelema susu te ntango ye azongaki Belgique nakomaki na baproblème so nalali na butu na lotaka kaka ba femme de nuit mosusu na kolota nazokushe na mwasi moko ma ezobimisa elongi ya petite sœur nanga mama Irene ekoma ekotroble nga ebandai kokomela nga makasi naza na mina nga moko boye tosolaka na ye mingi alingi makambo ya nzambe mingi na bandai kobetele lisolo wana mokolo kaka mina nga bisanga mon frère faut prier comment bandoto zo se répéter ko kushaka na petite sœur no ezosala kitoko tabima eloko esanga mabe wana nazofa nani pa na biso soki na loti na kushena petite sœur na tongo na olamuka mpona te biso na omona yayo bimite ekozalaka petite sœur na ezosala mabe camarade wana bilanga en tout cas faut na vie de prière les jours camarade nanga baki toke prière pa na biso sambela mama Irene toke simple camarade nanga kozonga na zongi na yoki na loti ndoto nazo bima sikoyo na camarade nanga wa mimaki nga na église mais na ndenge ya sima
Maman Irène esalaki nga bizarre nga oh mais ami oyo alingi makambo ya nzambe ye moto amemi nga na église pourquoi eke kosalamela nga boye Maman Irène nabombaki te ntango nabeteli ami na nga lisolo ami na nga bi non nga nakota na bandoto te eza bamvutuma mon frère fo lukelonga nzambe seke eza na motu moko azolataka bilongi ya bato koma olotanga ngambo ya biso moto alotanga boye mpe yo d'habitude olotaka kaka petit cerne ekomi nga ndenge nini mon frère fo sambela mi fo yaka église na biso Maman Irène nanda okende nga église te nandoki na église te wana mwasi kuna azosala baprogramme baprojet nde kaka ezalaka aya Kinshasa po tobalana Maman Irène na négligeaka nanga mambo église napesa tan kaka na bolingo na nga ti bolingo na nga komi kooblige nga fo nalonga epa na biso nazwa ndaku mpo ye azoya tobalana na mairie bolanda lisolo na bokebi ndenge basi ya poto bazobebisa bavie ya bandeko na biso ya mibali Maman Irène aya kozwa ndaku apesi nga mbongo garanti nazwi ndaku na lemba na kite epa na biso Maman Irène esali ke mwana mwasi wana Belgique ayaki koya tosalaki baprogramme nyonso soki aye tokobana na mairie aye na bilamba aye na makambo nyonso Maman Irène toya tovandisa famille tosala makambo ya libala Maman Irène ye compréhension na famille na nga na famille okondima te famille ya mwasi elingi nga te balobi biloko nyonso tozosala libala eza ndeko na bango mwasi moto aye nango famille ya mwasi elingi nga te Maman Irène topusi libala ya famille toki kosala mairie lokola ba rendez-vous ezalaki bamoure na bamouresi bolanda eza na bato mosusu baza baliswa nzambe ata bakoyisani na ekobo bakokufaka te parce que nzambe ayebi kokangola bana na ye partager témoignage ko comprendre pourquoi frère na biso aye nango na Irène Masiandoki TV ndeko na biso die merci aza na Congo Kinshasa mais pona ko épargner to bombi kombo na mboka comme d'habitude ndenge biso oselaka proverbe 19 bit na biso ezalaka ete ya biso na suite ya vie Maman Irène tokende na mairie Maman Irène compréhension na ba rendez-vous nyonso eloko moko te zo marché Maman Irène nyonso tokosala ezosimba te tokepa pasteur abaki akobeni biso pasteur alobi boresir te na famille boresir te na mairie mpona ni botiango kaka année prochaine te wana mwasi atikali na 3 jours pazonga poto mwasi asilika Maman Irène pasteur abi na biso mwana balisa biso eza te topesa nzambe temps lokwa na famille compréhension ezali esimbi te mpe na mairie esimbi te tokosala mbamo église te tozela année prochaine Maman Irène mwasi azongaki na kanda camarade na nga na kaka ya kotalaka nga wana ayaki mpe kotala biso na momo tozali préparé ba mariage mwasi na nga oyo autaki Belgique akabeli $40 retour ya camarade na nga asala accident na moto likolo epanza na camarade na nga aye kobenga nga lobi mon frère fo bondela mingi mpona mwasi azouta Belgique nalingi kokabola bino te omoni accident nazwaki ntango naya kotala bino pasteur na biso alobi na nga ezalaki fo nga na kufa mais nzambe a épargné nga napesa nzambe merci nazokoka kutu kotambola te likolo ezodérange nga makasi moyena ya susu kotala yo eza te mwasi na nga aye kozonga Belgique Maman Irène toye kotikala ndenge kaka ezalaka eye kokoma frère wana azokaki ayoki mwa bien ndambo alekeli nga na ndako ntango tozosolani tokomi ba 16 abi mwa frère nga fo nakende parce que eza na pasteur mauti na Kingabwa akoya koteya lelo mpa na biso séminaire ezobanda lelo tobimi na frère wana nake kotike na nzela mpo akeye na église Maman Irène na comprena te na se retrouva ti na kati église kaka nde tosola parce que église na bango ezalaki pa lwena mpa na biso nde ka tosola Maman Irène tose retrouva na kati église nga mpe na koti prière wana Maman Irène pasteur na uta Kingabwa ayebi nga te ayebi famille na nga te ayebi te ke naza na mwasi na poto atelemisa nga Maman Irène banda koprier mpo na nga Maman Irène na bamba na mabele mongongo ya mwana mwasi na Belgique ebandi koloba Maman Irène na bimisi makambo ebele na kati ya nzoto na nga yebisa bandeko ya mibali oyo bazolanda basi ya poto bazopesa bango bambongo bakeba temps eza mauvais Jésus Christ revient Maman Irène aye kodécouvrir mwana mwasi wana na Belgique esi abeba azalaki mwasi azalaki na vie ya bamusicien azalaki mwasi azalaki na vie ya mabe akota banzela mabe na Kinshasa simba bakisi sacrifice na nde mibali ya Kinshasa Maman Irène naza mobala liboso te mwana mwasi abebisi nga nzoto Maman Irène toye ko apprendre na sœur noto bandai ko soigner na hôpital mutasala ba je wana pa kufa ezali mwana mwasi wana ya Belgique Maman Irène très jolie 40 ans tango na yebaka e parce que lelo face à la 45 ans parce que tanya son avis venait to sala ki 5 ans Maman Irène akutanga na 41 azaki na 40 ans lelo nga naza na 46 ans Maman Irène vie nanga ebeba akoma kozwa babiloko nanga so tosaleli biloko nanga nzoto apesa yango mpa banganga donc tiaka na Kinshasa aza na vie ya mabe azwa na chance ya mwana mama lekine asalelaka yango Maman Irène nayinaki meme famille nanga
famille na ye eyinaki ngai, famille ya mwasi elingi nga te, famille na nga elingi nga te, elingi mpe mwasi te. Mama ere naleki na bakomba moko nzambe aye kobikisa nga na nzela ya camarade na nga ndenge tolobaka nzambe asalaka na nsima ya motu. Mama ere leo nakomi na kimia pasteur bakamarade na nga lobi na nga me nzoto naki mobali ezonga na fc pasteur eloti ata nasali ndenge ni mama ere natelema lisu te nakoma impuissant. Bamouré na bamourese bopartage liso nzambe lelo apambola bino. Pasteur bakamarade na nga totia na liste bandeko moko bakozwa bateme awa ozwa pe bateme. Mama ere nakenda kozwa bateme yango na ekopesa témoignage yebisa bana nzambe. Soki oke kozwa bateme bozwa yango eloko aliseki te, surtout soki mosali na nzambe ya solo ya bergine te moto abatisi yo. Bandeko mingi baneglijaka bateme na vie na bango. Yesu Masia na biso ayaka pa Yohane mobatisi abatisa ye. Na kibo nzambe na akoya pa Yohane abatisa ye te me ezaki pona kolakisa biso tobotamaka pe ya sika. Ndeko mobali mere mokolo nazwaka bateme na ya na ndako na biso mama Irene nzoto nangaki mobali ekomi kotelema en désordre na zongi pa ya pasteur. Natalisi pasteur bikamu nzamba aselinga après kobima na mai na bateme. Mama Irene azanga kikimia. Mwana mwasi oyo nabotisaka oyo akimaka nga ntango nazwaka mwasi ya poto aye kolukange pa na biso. Mama Irene ndenge banda kogire tokozonga na lisusu te na facilité mwasi aye kozonga. Mama Irene nzambe aye kosala biso grâce pasteur lobi lokolo botisa mwana mwasi ofo bala ye po bovanda. Mama Irene nga azaye na mbongo te. Musala za hôpital général naza un salaire malonga te. Mama Irene kaka na musala wana ekosala ke docteur moi azaye ko na yebisinga nazo proposer camarade nanga moko asali polyclinique na ye ya kitoko akendaka kotanga pe kaka na Belgique asali polyclinique moko abie azoluka bato basala kuna na mayelo na yebeli okende ozwa contact na okende kosala kuna olongwa awa. Mama Irene nzamba fongolinga ba porte na kenda kuna ba proposanga salaire ya malonga. Mama Irene nzamba salanga grâce après 6 mois na bali mwasi nanga na minute naza na ex nanga mama ya mwana nanga otokabwana kabanda ko gérer akozongela nga lisusu te na uti kobala enzo mobali esila o etelema te ezonga ndenge ezalaka. Mama Irene ko découvrir que moi sa Belgique azaki na misala ya bondoki ya makasi. Abebisaki vinanga même sœur no akufa ko to banda ko traiter l'hôpital général ye mutasalaka ba aventure na famille na bango lelo bakoma na ba problème na famille yango yebisa bandiko mibali o bazolanda basi ya poto po bazana te ya kitoko bana couleur a bien balataka bien akoyelo ba basket ba t-shirt ba bracelet ba montre ndeko nanga vie eza montre eza bracelet te to banga nzambe Jésus Christ revient tant to ba mibala poto bazama be bazo bebisa ba fille ya Kinshasa tobosana te basi ya poto pe baza mabe bazo bebisa mibali ya Kinshasa ezalaki témoignage ya ndeko na biso mobali die merci azopesa nzamba lola merci ndenge tolobaka parce que na mwasi na ye bazongani babalani bapambolisi libala baza na kimia pe mipepe nyonso mabe ezongi pe relation na libota na ye ezongi na kimia ndenge tolobaka mwasi nyonso aza mwasi ya kosangisa nzoto te eza na basi mingi na poto baza ya kopola bazokende kobebisa bavie bandeko na biso ya mibali partager tindela frère no na Kinshasa tindela ndeko no partout azali tomona kaka mibala poto te bazobebisa ba fille na Kinshasa basi ya poto bazobebisa bandeko na biso ya mibali pe bazali lokola oyo aza na Belgique ndeko nanga bapesi kombo na photo na suki awa naza na eloko koloba te to banga nzambe nyonso engengaka na mokili ezalaka or te basi mingi basoki ba style ba maquillage ebele ndeko nanga baza ya kobeba spirituellement tokutani mbala sima soki mwana motazongi te like video partager yo mtozokende Kinshasa kobuka na te ozoluka appartement loué esika ya kitoko koma benga mama Irene ozo esika ya kitoko na prière bien soki pozo kende Congo wana ozoluka esika ya kolia ya kitoko kobosana te restaurant super urbaine eza wana epa ya mama Sylvie Mwanzaka buffet africain chaque samedi et dimanche na prière bien okolala okolia kitoko disons et puis adresse na bango eza epa na biso na logo na biso adresse ya mama Sylvie Mwanzaka eza wana kende na restaurant super urbaine okosepela olia africaine tango pozo kende Congo papo lingo benda bote o mwa libomo mama mwa gen kobosana te benga biso balobi fils fashion eza wana pona kolatisa biso biloko ya kitoko bamayaka eza wana ya kitoko pona basi bagen ya kitoko ezali soki olati okangi libomo kokanisa te na wataka gen po pesanga forme ezokondisa pe ozozwa na traitement na mbala moko benga biso balivraka partout ozala na France Belgique Italie Canada partout balobi fils fashion eza pona bino bandeko nyonso ya mokili balobi mama Fatou Sen umela mwasi kitoko mama boboto atekaka na koseka mama Fatou Sen la
sénégalaise umela biloko no kitoko bagena ezopesa elengi bozoluka bosalisa babebele bopesa baforme bien bomitungisa te bokufa na baopération solution eza epai ya mama Fatou Sène la sénégalaise benga osomba gena kitoko ekopesa yo forme na nzoto tokutani mbala nsima soki mwana moto azongi te lana lobi bisou babai. Yogurt oyo ezosunga bato ebele mama Rosette Bikulu ayebi biso sango ya yogurt oyo ezosunga bandeko mingi oyo basalaka sport. Yogurt esalami na bagraine ya bafruit nyonso toliaka na mokili ndenge tolobaka mikokoli lokola mokokoli ya manga ya avocat bambumu ezalaka na mondenge bakaka bamikokoli ya bafruit nde basali mélange ya yogurt oyo ezosunga bandeko oza na cancer ozoleka na traitement na ya chimiothérapie liaka yogurt oyo ezosunga po ezosokola makila oza na problème ya foie ya barein olingi obongisa makila liaka mingi yogurt oyo soki oli etika ndambo soki poza na problème ya po bana oyo bamitungisaka problème ya po bambume ezobima na nzoto ndeko nanga okoki mpe opakola yango bandeko na biso basalaka sport olingi ovimbisa nzoto obongisa makila na yo bandeko ya sport boliaka yogurt oyo mpona kozwa yango nimero ya telefone yango wana ya mama Rosette benga sala commande ya yogurt na yo partout ozali ekoya nango na poste yogurt oyo ndeko nanga meka potatola mama Rosette umela balobi benga na nimero wana ekosala bien makasi yogurt.